Mes impressions sont très bonnes, mes impressions sont très meilleures par rapport au travail que la Fondation Mahoua est en train d'accomplir. Vraiment un travail remarquable. Alors quand j'étais informé de cette situation, je me suis dit non, moi je vais aller vérifier, m'enquérir de la situation, voir des visus, ce que la Fondation Mahoua est en train de faire. Alors j'ai vu, nos compatriotes sont en train d'amener qui une assiette, qui une chemise, qui des paires de chaussures, etc., un matelas, une mousse pour aider nos compatriotes qui sont tombés victimes des inondations dans la ville de Kinshasa. Je lance un appel pathétique à tous les Congolais et Congolaises, particulièrement les Kinois et Kinoises, et tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur deuxième patrie, de voir cette situation qui nous préoccupe au plus haut point. Parce que, vous savez, le gouvernement provincial de Kinshasa, dirigé de main de maître par le gouverneur Jantiningo Bilambaka, n'a pas croisé les bras. Il a envoyé ses agents, ils sont partout pour vérifier la situation et il est déjà informé de toute la situation. Pour l'heure, je lance l'appel à tout le monde, tous les Kinois, de ne pas fermer leurs bras. Parce que même les Saintes Écritures nous disent qu'il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Vous avez votre couverture, vous avez une paire de chaussures, vous avez des casseroles, vous avez même nos amis qui sont les dépositaires de dépôts pharmaceutiques. Vous avez quelques cartons de comprimés, venez déposer à la Fondation Mahoua parce que cette fondation, il travaille en collaboration avec la division urbaine des actions humanitaires pour venir en aide à nos compatriotes qui sont victimes des inondations dans la ville de Kinshasa. Merci mingi ndeko. En tout cas, ya yambo na kopesa longonya mingi na Fondation Mahoua pona mosala kitoko azwi likanisi oyo euti pa na Nzambe ya kosunga ndeko. Lokola bino moko bozana de visa wa que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ça c'est vraiment à point nommé. Alors, ngai nazali kosenga bandeko nyonso oyo bazali na ville ya Kinshasa. Ozali na paire ya chaussures, ozali na sapato na yo, ozali na voire même ceinture, pantalon, nzungu, savon, biloko nyonso tozali nango monike Nzamba atie na motema na po ya kosunga na bandeko yaka nango na Fondation Mahoua ezali na funa okotuna bakoyebisa yo. Donc Fondation ezali ko travailler en collaboration avec la division urbaine des actions humanitaires. Nazali koyebisa bino boye gouverneur de la ville de Kinshasa mwana mboka Jantiningo Bilambaka abosani bino te wana nazali koloba na bandeko ba sinistre abosani bino ata mokete boyebi bolingo nini azali na yango natina na bino bakinois pe bakinoise mosala ezali mingi ville de Kinshasa ezali na makambo ebele asi ayoki mbela na bino mokolo moko ako surprendre bino ezali susu mosika te biso ba service na ye tozali déjà sur terrain rapport nyonso tokopesa ye bokomona akoya kotala bino tobosani te pe mokonzi mboka boyebi ke mokonzi mboka alingi bino bakinois mingi bino bakinois na bakinoise pona plaisir oyo bosalaki ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali pembeni na bino akotika bino ata mokete moke oyo esalami pona bandeko bazalaki na site ya EP3 kuna na mama nzenze wana ezali symbolique mokonzi mboka azali pembeni na bino pona kosunga bino na tango na pasi pe na tango na bisengo. Merci. Je pense Ndeko Kalala, notre chef de division des actions humanitaires ya ville province ya Kinshasa a lobby déjà presque nyonso. Ce n'est qu'un rappel que tokoki kosala ezali likambo ya Fondation Mahoua ye mokote tolobaka ngo mikolo nyonso likama ebetaki Congo mobimba eza likambo lisusu ya gouvernement national te ni gouvernement provincial te tolongwa moko na niveau na akulukaka kolatisa kaka bango makambo nyonso comme si bango kaka nde mutu me gouvernement pe apema kati
biso nyonso tozali oyo aza na lipapa oyo aza na sani oyo aza na kopo oyo aza na kamwa matela ata moke oyo aza na mwa dra oyo aza na mwa moustiquaire oyo aza na mwa kisi ya ngungi. Les portes sont ouvertes. Basit ezali mingi. Tozali na quartier Fleuve Congo, tozali na Kauka, tozali na Mbamu, tozali na Yaoundé, tozali na Ndanu, tozali na Kintsuka, tozali na Maluku. C'est trop. Je suis content et remercie le camarade gouverneur ville Yakishasa, le camarade Gentini Ngobila, pour déjà avoir dépêché son chef de division des actions humanitaires venir s'enquérir. Il y a SOSO Bayokaki, il fallait mona comment évoluent les choses. J'espère que Amoni, Asepeli, peut avoir le rapport Natata Mokonzi à ville Yakishasa. Que namoni c'est du sérieux et c'est de la transparence là-bas. Et loko nyonso oyekoya batu bakomona yango na caméra na ndenge kokita na terrain batu bakolanda yango. Ezali Fondation Maloua T d'ailleurs qui va s'occuper de la distribution, vous le savez, c'est la Fondation Bichulix, Madame Fifi Bachala, Tim Fachi, qui a été désignée na ba partenaire nyonso yé na division urbaine et action humanitaire. Na ba bourgmestre ya ba commune nyonso sinistre, c'est-à-dire ba commune nyonso ezala qui frappé, puisque s'il faut pas qu'un de côté boser là qu'on a commune ya Gombe sika bato bazala, il faudra que le bourgmestre de la commune de la Gombe soit là. S'il faut que déposer na limité, il faudra que le bourgmestre de la commune ya limité azal. S'il faut na Maluku, bourgmestre il faut azal. Ça veut dire que ezali likambo ya Fondation Maloua yé mon côté ezali likambo ya ba congolais. Totelema tosungana likam esi ezui biso nyonso. Le président de la République est là. Les gens vont voir ses gestes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, merci beaucoup. Il a compris. Il s'est jeté dans la danse. Et je pense que Makambo Ekokende cette fois-ci, peut-être na ampleur au Tozaki ou Kanisate. Tosengina Batunyonso, les portes sont grandement ouvertes. Ba bien oyo bato bazali nango, ce n'est pas nécessairement obligatoire que comme kaka na Fondation Maloua. Non, to décentraliser ba entité na ba lieu. Les gens qui sont à Gombe, tous leurs biens qu'ils ont, moi mouké wana, ba mona bourgmestre la commune à Gombe ba déposer. Ba don ya ba sinistré ya ba inondation à Fleuve Congo. Ba o bazana limité. Ils peuvent être à la commune de Limité ou à la Fondation Maloua, ou à la division même urbaine des actions humanitaires. Bao Bazana commune et Ancélé. Ils peuvent être chez le bourgmestre de l'Ancélé, ou à la division urbaine des actions humanitaires, ou à la Fondation Maloua. C'est qu'il ne faudrait pas que Moutouaza peut-être Moussika à mobilité, à comment la Fondation au niveau délimité, ça peut arriver à la commune, ça peut arriver à la division urbaine des actions humanitaires. Nyonso ndenge tokozwa toko récolter toko sangisa yango nde bakobongisa programme ya mukolonini. Il faudra bakita na ba site pour aller déposer dans chaque site oyo bakobongisa po ba déposer na ba milieu wana. Pour le moment, les actions de dépôt continuent. Ba porte za polele, venez tosunga bandeko bazana pasi. Merci beaucoup.